Salut, bonjour, bonsoir. Balobi, ça dépend quand il y a RO vraiment émission la biso écouter les biso la famille. Balobi, on est là toujours. Tu as kaka pour nous couper sabino d'informations balobi. L'actualité nous oblige parce que l'actualité vraiment na kasi ya monde na biso oyo ezanga katelelo ate ezangi lobi kozanga te vraiment balobi nyoso makambo ezali o esengeli to solola to ya ka poto loba. Oui, c'est vrai. Émission non sala oyo et balaki déjà qui ba émission ko sala mana likambo eleki que tout le monde a ça l'émission. Oui, c'est vrai. Il faut tout ça la émission parce que likambo ezali et émission sala makaso likambo ezali. So likambo ezate mutako yata fongola caméra na to pe téléphone na yi a ça la vidéo. So muta se permettre aya koloba c'est que likambo koloba ezali. En tout cas vraiment voilà na profiter couper ça en mbote nanga et pas belle vie kandi la patronne balobi poutine de l'écriture maman comment na profiter pe na occasion na couper ça la famille bota mobimba pe koyebisa biso nyonso en tout cas to consommer film na biso ya la sœur Marie Hélène film ezoleka kitoko makasi avec impact biso to yebinde film ezoleka en tout cas ba leçon moko boye o eza ba leçon à vie o eza nulle part ailleurs en tout cas to consommer film voilà et kozala bien bande konanga et kosala vraiment plaisir et pas maman na biso belle vie kandi la patronne na loba na bino bo sala rare tende bo pone pas belle vie yo nyonso opona belle vie en tout cas opone sika malamu opona vraiment ngambu ya malamu bande konanga parce que na bato musu ba pona ba kenda ba bisika moko boy avec ben intérêt moko boy quelconque mais biso ba o to pona intérêt total savoir vivre à motu total loko moto azo sala vraiment et singa ki keto za la pembeni ya belle vie. Voilà bande konanga lisolo na memeli bino lelo eza lisolo ya Jérémy Chaban. J'espère que bomoni titre nanga bomoni pe miniature nanga ya lisolo ya Jérémy Chabani. En tout cas bango mo ba benga ki babaki be émission zo sala ma to zila be émission. Oui, c'est normal, il faut boser la émission. Même yemo pe Jérémy bifika sala kango ayebaki le pourquoi lobaki bon alobaki on pour ki be émission salama alobaki on pena pour be émission et salama pour soka avec na pose be émission salama te Jérémy alinga ko sala loko na salite mais loko asali yango c'est que avec na pose be émission et salama ba lobila yango. C'est comme ça que monde alelo est commis. C'est pas grave. Toyaka koloba ndito mesana. Voilà la famille. En tout cas na ochela bino na bolanda Lubumbashi o baki badaki bombe na si la bisalu na masolo o basolo li entre Jérémy naye en plein an et puis Jérémy a publié vraiment la ni na pensa na page na donc a publié pour que tout le monde ba mona lelo yo abengami oncle ya baba kuka abengami ceux qui nani bon en tout cas no tchela bino en tout cas la famille tout landana na après surtout si ngala bino to yo sala analyse na message oyo et salami. Voilà.
Voilà la famille. J'espère que nous sommes sur Tolandi. Wana ezali Jérémy Chabani. Yena Sila Uka. Bisika bakutani vraiment na Lubumbashi pona ba spectacle na bango o bazoki kosala bandeko na ngai. Alors bakutani na ambiance na bango. Ole bazala pona kosala musala na bakei non Jérémy na Sila Uka ba préféré ki basala eloko wana ba pesa bato Mathieu pour que bato baloba. Non, kende vraiment pas Sila Uka te non kende mimi pas Jérémy. Jérémy au moins na kati ya famille libota to linga vraiment ko toucher oti. To sepela vraiment ti parce que aux hommes moko abiso eza pe genre na biso te ya ko luka ba o ba bimi et pas belle vie. Ceux qui le loi qui kosala eloko ne to bokele ba fleur to linga te to ya vraiment ko luka ko s'encharner na ye. Mais c'est comme si yo oza na posa kaka bato mobe ya famille bota baloba. Wa vraiment na posa bato ya famille baloba pa na poso beba na penza na bato ya famille bota. Lelo yo lobi ke ba fan balobi ba chaîne YouTube ya kara pour na des chaînes non ko loba ba fan te loba yondo lobi. Tika ko cha ba fan na kati. Yondo bimisi na monoko na yo lobi ke YouTube ezaka ka des chaînes. FB na JR. JS. Pardon. Jérémy, lelo koma oyo komi wana. Obimi c'est grâce à Bellevue TV. Na YouTube. Oh lelo zo baba chaîne ezaka mi balé. Mais chaîne à Bellevue na mte bimi shi ozalelo. Po ozaki papa elombe oyebana kite Jérémy. Quand c'est les 10 oyebana kate. Oyebana na chaîne ya Bellevue TV. Siko chaîne o ebimisi yo. Ebimisi yo lelo yo sali chaîne. Lelo yo zo chaîne wana o ebimisi yo tchango à côté. O ba chaîne eza mibale ya yo na FB. Toza bato. Pourquoi koluka kotuka après nyo sono lobaka ki non yo lobi na yo ba aventure ndingo mesa non. Boyebi niveau internet ezopela. Oyebi bien niveau internet ezali. Oyebi ba guerre o eza na kati internet. Pourquoi kosala ba jar ya makamba bongo tant que place obima et pas ya Bellevue. Ata yo moko ndingo vandi bongo soit disons sala on ndinga ba blague bo sali na ndinga ya ndebo kutani. Ata Bellevue o abimisa yo. Soki ayoki yango vraiment que ndenge yo osali. Est-ce que vraiment ekoki osepelisa ye? Donc yo ozi chaîne à Bellevue TV. Lelo ba chaîne à Bellevue TV donc ozi le quoi to tchango à côté ko ba chaîne ya YouTube ya ka bia bimbal. Mais là ozoko ça okosa ya Bellevue TV talama. Omoni film la so asimé et beti 1 million de vues. Dans l'ensemble 1 million de vues les qui coûte. Donc okoki jamais ko bimisa ba dire wana. Jamais Jérémy. Et là koni oyo lobake oye na succès na yo oui oye na neloko no yeli na réseaux sociaux et bimisu esali ozali bato bazo féliciter mais gardez bande pourquoi ko luka ko sala ba tel genre ba biloko yaya au moins na mokili moto abimisi yo faut za reconnaissant donc reconnaissant oyo sala ke pas Bellevue ezaka ya profit reconnaissant oyo sala pas Bellevue ezaka la motema te ezalaka hypocrisie. Il y a hypocrisie. Donc là, il y a mutu bozana et wana binu mbale ba hypocrite. Jérémy, yo pena nyongo ozo beta lisola ba patron, yo za patron le ka Bellevue. Ata le komi, yo za patron le ka Bellevue. Mais Bellevue asiama na ye. Et loko ni biso ko to occupé oti. To cha opena katolinga so ko cha makamno kate. To linga kana biso vraiment te to koti so na ba trouble parce que ozaka moko ya biso obimi na kati ya Bellevue TV. Loko bimi na kati ya Bellevue TV eza genre na biso te ya famille libota ya mutu mo ba bimi na kati ya Bellevue TV to ka kena ya sale loko ne biso to banda ko sale to banda ko lobele to za genre bato wana te. Mais o luka o pousser biso kaka ya ko loba mabe moko boy po luka place moko ya ko bimina pourquoi tout ça? Après boso ba sale lobe mission pour ta famille libota ta famille to ma be non. Pourquoi?
Pourquoi bah dire ya boy? Pourquoi tout ça? Yaya, vie et à mon qui, vie à mon poussé. Vie est vraiment mon poussé. Tant que les caca na réseaux sociaux, tant que ça spectacle, nous sommes un spectacle na yo bozana na sila ou kabo ça makambo beaucoup qui ça pourquoi? Et puis na et le ko ça ni dans na moment spectacle était na moment ka ambiance de bozawana. Pour la kisa mokili nini? Pour tel sa mokili nini? Ce n'est que normal. Ben vie déjà le bakana maloba na e. Au moins ba ko cha mache $100. Babi na belvi na $100 oponi na $100 obosani bolamu nyonso o muta sala. Oui, c'est la vie. Asa lo bon ba film maloba belvi de aloba ngo. Ce n'est que normal to yebi nyonso wana. Mais yeba ndeni akosalela yango tango le kana télévision. Yeba ndeni akosala ngo yaya via moko. Faut yeba source. Source babwaka ngo ti. Bisiko wuti faut yeba yango. Po loko lobi e toucher ka ba fan la belvi te. Et toucher kaka bato bazaka ba communicateur à belle vie mais toucher pe na yé moko belle vie siko ceux qui ont luko sa ba guerre moko be pa communicateur à belle vie moko boy bazaki na ba sala que monsieur yosko sele lo mo be ko toucher na yé moko belle vie et ngolo bani tango ozo chaîne à belle vie o chango mo panjo bi ke chaîne na onde na SB et ngolo bani oh belle vie wana lelo so SB on ezali c'est grâce à belle vie. Lelo ce qui JS wana lelo yo fongoli c'est grâce à Bellevue oyebi. Yé mta peso ba conseil, yé pe mta sali ko yeba na oyeba ni lelo bima. Yaya akangeli o makolote, akangeli pe sila makolote na YouTube. Bino mi balé azwaki bino asaki fort bozala oboza lelo metala ingratitude. Ça c'est de l'ingratitude yaya. Tu ne pouvais pas tenir ba popo wana ata ozana sila uka ata olobi ke okomi na baku c'est pas notre problème tout ozala ka wana toza libre tu es libre mais avec tes propos tant aux devant la télévision il faut yeba nino ko ya koloba devant bato nino ko ya ko sala yaya pourquoi tout ça oh mon Dieu pona nini pour la liba jar ya makamba boye tote kolanda maniki ngako na boya ki ko sele émission na boya na ko sele émission pour dire que to linga na biso ko sele ko be émission te parce que ozaka moko ou te ki na kacha Bellevue TV to linga kelo ko na te mais c'est comme si ba otindo penza ki sala makambo pour pousser bango penza pour raison moko bo bima non et à genre n'absolu te monde na sali boy toya ofinga ote toya ka ko recadrer toya ka ko lobaki Jérémie osali mabe biso tozala mamba ofinga te pona bato musu acte yo osali so yaki na ngambu kuna bakuluna balinga pena ba fingo batanda yo mais neti mutu ko ngambu na la tawana toya ofinga mais natali shokaka yebaka eloko nini yeba bisiko wuti yaya bisiko wuti ba négligeant te so comme la sixi talasima il faut talasima il faut la rétroviseur c'est pas pour rien la bami tuka bacha rétroviseur bacha ngopamba te yaya bacha ngopamba te ape ndemo na ba vie na biso il faut talasima soko talasima te yo kenda kaka o tutana ya la vie est tellement courte oza na ba bloko no so sa ba te belé ba komo déclarer ba te belé toka ki mani ka ote ko sele émission ti après ce que au conseil a bi changer nga ko ba tindele nga ba lien wana mais na kipa ki on te pona linga vraiment te ko kota na mozindo na ba bloko mais oh sali oh lelo non et pousser nga na ko sele émission sérieux ozomona et pousser nga vraiment na ko sele émission par rapport à ba dire na yo c'est pas gentil Jérémie lobi mabe. Alors il y a oyo ba commenter wana toto de la émission et pour ça ka lobby koma to ka be mission oyo rendre bandi oyo bete to na pour ça rendre na Jérémie te to ka kotalisa peut to za raja wana te to da baja wana te oluka ba rando ya ceux qui a lobby eza makamna ya lobby eza ba propos na ye ça n'engage que lui-même et zo ko engager ka ye mais et pas ces anini
parce que bisika oh ya wuti azoko ignorango propre place nga na eka yangwana pour lelo Jérémie na YouTube ye moko maloba oh maloba noka ne mutu ekangisa yo nga nasalaki émission na kati ya chaîne nanga awa nde yo loba na monde ya théâtre ya nini ya basoki théâtre bosalaka na bachaîne eza oza mwana elombe mais na monde ya YouTube oza mwana ya Belleville yo na Liza oloba yango obosani maloba wana siko yo moko chaîne ebimiso na YouTube yo loko okomi na chaîne okomi ko ignorer chaîne wana mais tu es malade pour dire que ba chaîne ya kami bali wando kosi okosi pena banda loti lobi bato bakondima makambo oyo lobi zaka fu bazaka bakuluna fu bazaka bakuluna kandi ba ondima ngo mais ceux qui baza bakuluna te baza pena bato a part toute famille bota bato ba yebi chaîne na Belleville ba bato kosi ba chaîne eze belé ba chaîne pena YouTube eze belé o ezo tala mayaya tika wana pena okosi lokolo kosi biso foto ya koloba ki okosi Jérémie lukelo msusu ya sala ya koluka ndebo luka pour Belleville frapper na YouTube a frapper moi bagagi no saka ki impolitesse wana ça n'est de trop bana bakomi ko katela ba mama ngala na banda yo ki yango te oh théâtre za kapona ko éduquer mais yo bato bakomi ko luka ko landa yo na ba maloba na oyo eli na oyo na réseaux sociaux bana bakomi ba impoli bana bakomi ko katela ba parents mangala na banda ba mama mingi bakomi ko réclamer bato beli bakomi ko réclamer pour ani ba landa Jérémie oser exemple à suivre te Jérémie oser exemple à suivre te alors biso to lingala biso vraiment ko kota la ben na yoti to lingala pa ko kota te ozomona liboso to bande ko mona ngo c'est bien oui Jérémie en kata mangala et tout ça là kitoko mais lelo tu ko comprendre que non ils ont mabé parce que tu ko comprendre on va passer à bana na biso à partir bana biso nga mukolo peut-être son na mona téléphone na ko landa Jérémie na landi na zappé mais bana nga na TV na lingate batalo parce que so batalio bana bakomi ba langage wana bana bakomi ba langage wana oyo ko bebisa masse mais tout en la posa ko ko loba nyonso wana te parce que ça ne concerne pas c'est ta vie alors ba mani ke le bakomi ko loba ba lobi yango so batebeli bakomi ko réclamer yaya sila mako please vraiment Jérémie Lubumba chana bokei wana elangu sote yaya zala un peu na ba réserve ya musala boke ko sala musala yeba sala musala na ozonga sa musala na ozonga yaya ko bossa na bisiko wuti te ko bossa na te Jérémie oh bato bela famille boto bazaka na ba réserve pa na yo ba luka bien ba respecte yo yebi ba guerre eza na kata YouTube bango yebi makambo ndenge ezo kende mais en tant que muto abimi pa Belleville yo ko tenir ba propos wana te ko tenir ba propos wana te pour dire que bino ba comédien boza vraiment ba hypocrite boza mitema mabe mais tellement que monde a comédien on esenga kaka faux akana ba comédien ko travailler yo moko te yangwana mais sans quoi Belleville et là passe pour travailler là-bas tout boza mitema mabe wa mitambe Jérémie yote Jérémie mutu mususu aloba mais yote yango moni nga pena Belleville en tout cas Belleville faza maele bela de nous on t'aime de vrai il faut za maele moi batoka ba Jérémie de bazana ndeka akenda na akende na ye mutu so da akei ya kolinga so retourner Belleville please toi la posa na yo soki mutu déjà akei na kolinga so retour to aye ko peso cadeau mwani no ya ba semblant yaya pour mutu mota peki si Jérémie azale nemi na sila uka mutu te mais ba dire na ye mutako pesa Jérémie te et puis ye mona munoko na loba nini que Belleville ebisa ye il faut que luka ko zala bien na batu nyonso ba comédien nyonso pour que ozo ba fanya oya
omoni place ekanga bama loba loba o belvia loba na yo mais moto anaka yo ndo moni yo trahir to yebi pourquoi bo diembela ka baba kuluna baba kuluna balinga vie wana so esali bo ba koyebele na chaîne na yo eloko bo landa yangwana o ezobebisa mokili bo landa ba vie bakuluna abakuluna bayebele na ba chaîne na bino ba pesa bino ba vie bo za sumbo ebele yangwana belvia lobaki bakocha $100 batina belvie mutaponi $100 yango tozomona yaya mais c'est pas grave c'est la vie yaya mais toyeba bisikani touti pe bisikani tokende Jérémie mutu moto ofinga yo toyaka kosala le recadrage tofinga ote mais lo moko toyesa belle en tout cas Belvie Kandila patrona maman chérie Belvie za mayele yaya bela zala penza mayele to pekiso to kaba parce que dans nzamba peso na ko pekso to kunga pa na ko pekso to kabela kaba to moni mutu na pasi yaya continue ko sa bolam la yo mais zala prudente oh ndeti mutu kwa Jérémie o anniversaire na yo o eloko mo be jamais ko tikele loko mama zala prudente o mona mutu mobimba andimi na ye asale lo mo be pas ba vie ebele a trahir yo na réseaux sociaux mutu abimisi mutu apesi confiance mutu asali kombo ezala o ezalelo mais andimi na ya lobelo mo bo e trahir yo na réseaux sociaux mais ya zwa mbongo makambo lobaka yango o paso ba chembo babi na Belvie na mbongo o lingi no ndima mbongo o tala tabola mo Belvie asala ki oti o tala ngote motali mbongo ba tela ki au présent o tali passé ti yango to mona ba tu ba ta sous les passé te ba sala Belvie mabe tema lelo ba komi ko zo ba mbongo ba pesa bango ba osela mbongo wana ba misusu za ba pesa mbongo bote malinga gagner ndeti Jérémie a gagner confiance ya baba kuku makasi po ebike baba kuku wana ba balinga aboy ba balinga ko détruire ba vie ya batu ba balinga ko détruire ba vie ya batu yango fa sa nini asala eloko moya boye ozomona po permettre ba ya penza ebele po ya a gagner mbongo ebele c'est ça. Donc on dit na o gagner mbongo mais o détruire Belvie o abimiso na YouTube lelo yo Jérémie yo ignorer Belvie TV yo pendo ko ignorer Belvie TV na JS na Belvie TV yo penza Jérémie yo ko ignorer Belvie TV o ali boma Jérémie tu es malade osa malade très impoli osa vraiment très impoli mais c'est pas grave yaya mondo ya nini o to chikonke kene zo kende to tala kale avec le temps to tala niveau ni mema biso eza problème te yaya to ke kande to zo kende oh Jérémie zaka respect na libanda caméra lokuta nyoso to sala nyoso bosaka devant caméra ndenge bozaleli boza penda bongo eloko wana oyo yo sala kana ba respect no sala kana eza lokuta o sala kana kacheta caméra eza lokuta. Mais c'est pas grave. Poutine a toujours Poutine. En tout cas, toujours Poutine. Et puis, ma cambo, le bien, ba te belo, ba contredire, yo ba kite, o lobi ma bé, puis au sali ma bé. En tout cas, la famille, to s'abonner, to partager. Natiki bino, bye.